Bonjour la famille, bonjour peuple congolais, bonjour Banderonanga, tout partout Bozana Mokili. Ici c'est votre ami Chimandene Shundikana, les jeunes maîtres, ça parle plus trop, on est trop propre comme d'hab. Mais ils se fatiguent pas à nous salir, mais Dieu le voit, ça les problèmes. Problème t'es. Donc, Banderonanga, n'a à Bruxelles, on est à Bino qui il faut tout makamune les poto. On a constaté que na poto awa Bandaku est commis problème. Problème pourquoi? Parce que jadis dans les temps, Congolais, Mundele a fait sa opportunité à Moutoua qui m'a à partir de 1951. Bonjour peuple congolais, bonjour Banderonanga, tout partout Bozana Mokili. Ici c'est votre ami Chimandene Shundikana, les jeunes maîtres, ça parle plus trop, on est trop propre comme d'hab. Mais ils se fatiguent pas à nous salir, mais Dieu le voit, ça les problèmes. Problème t'es. Donc, Banderonanga, n'a à Bruxelles, on est à Bino qui il faut tout makamune les poto. On a constaté que na poto awa Bandaku est commis problème. Problème pourquoi? Parce que jadis dans les temps, Congolais, Mundele a fait sa opportunité à Moutoua qui m'a à partir de 1951. À part Rwanda, ils ont la vie à poto oyo kala. Mais si les lois sala et l'eau comme côté ils ont rare. Batwason bandako a poto. Les lois congolais comment locataire il y a marocain, congolais comment locataire il y a algérien. Il y a un monde qui même là Belge pour pas passer sur banda comme très difficile. Pourquoi? Parce que Congolais yemoko aller comme ils ont en charge depuis na Congo, comme ils ont en charge tu na poto awa, tu vas faire comme ils ont en charge problème est nini ndeko bandeko na ngai. Lelo ce que côté sa candidature na yo na n'importe quel côté au côté sa candidature na yo au moins on va dire que non, madame ou monsieur, votre candidature a été refusée. Et ça rare à ton soro sala rawapi. Pas personne d'à côté. Mandako comme pas si toi me souffrir pour un problème moi. Na yeli sous na problème oh le fond dans le bande ba congolais que biso ba congolais faut ça la ba responsable. Ils ont un couple moko, ils ont non loin place dans sa vidéo oyo et na bona ngotanga kombo d'ailleurs kutu mto a filmer nga ezali mukolo ndap abenginga pona lobela makambo ngo parce qu'il y a monique à kokité ça fait 15 ans bazwi ndaku oyo yena mobali na ye bafuta ndaku malem bazongo en crédit na banque mais et quoi arriver sikoyo après 15 ans bafuta tikali soki 5 ans bazo soki pendant 20 ans mobala kimi atiki mosi moko mosa bani ko bunda afutika ga ane moko etikali 4 ans sikoyo na 4 ans etikali mosa moni keno akona sofuta ndaku te banque bango senga babotola ndaku mosa ebiti ya sala nini communauté congolaise bino bozola ndanga mikolo yo
sert na biso amoni ki akomi na suka ayebite nini eloko ya sala yango wana nazo senga na bandeko na biso ba congolais tango oza charge ya ndaku na yo na mwasi na yo boza charge pona boso mandaku na poto bozo ka charge bana na bandeleti na suka parce que eza rare lelo na poto mwasi na mobali bozu ndaku ensemble bo futi yango pe ensemble tu ba mbula ekoki eza rare mingi minga mibali nde bakimaka omona mwasi atikali ye moko tango akokite banque botoli sikoyo olie biso ba congolais tous ça ba locataire entre ngako luenda ko pande konanga congolais mais lelo to mo luenda ndako pa ba belge ba marocain ba nini po nini po on va comme en charge té voilà que sabino ndako ngo bozo nga ba botola on a dit ya mwasi ya ngol ce côté mon ndako bitoko acha da ko petit la peine même maramu tout yango donc yango na ndeko moni ki akokite abengi ngapo bo pese ba conseil asala nini na ebi ke non toza ba congolais to na poto il faut to sungana na ngona bandeko na ngai ça parle plus trop c'est votre ami Simanene Shindikana le jeune maître fils de l'homme